Batata batikilaki biso makambo misato: bolingo, mibeko pe misala. Tomoni ke tomipesi na minyonso misato eza na ntina. Surtout misala ba mouvement lingomba oyo nyonso tozali kosenga ozali kopesa. Nyonso mpona kobongisa nzela mpona kokota na likolo. Bakoko balongaki olonga bakoko likambo bamonenaki pasi. Batata na biso bakomission na mokili mobimba. Sikoyo na biso balobi totonga Yerusalemi. Oyo balandi Tata Nzambe, oyo balandi Nkolo Yesu, oyo balandi Tata Molimo Santo, nguya kozala na bango. Toyoki teke oyo alandi Satana, oyo esalamaka 21 ekozonga. Olandi nani? Nzambe? Awa toza bapaya na mokili. Tozonga kepa batata na biso tokufaka. Obongisaki nzela bia obongisaki te. Boyokana lobela bino banananga. Boyokana ebisa bino banananga. Boyokana lobela bino banananga. Boyokana ebisa bino banananga. Tango yango ebelemi. Oyo tolaka na kana tata. Ete tokata likambo yango. Tango yango ebelemi. Oyo tolaka na kana tata. Ete tokata likambo yango. Tusamba. Ensamu za mfumu wetu Yesu Kristo, yezola kwa Nzambi wa sedito, ye untwadi ya mwanda velela, bika wakalanga yetu tuka kwa yelevu, se mwane mwanda velela. Amen. Na kombo tata mwana pe Tata Molimo Santo. Tolandaki batei na biso. Papa pasteur tate yaki biso bandelaki na banzeba bayuda ake na mibeko mikandane ya suka toyoki tobomba tosalila mokolo wana tobika. Batata batikilaki biso makambo misato: bolingo, mibeko pe misala. Tomoni ke tomipesi na minyonso misato eza na ntina. Surtout misala ba mouvement lingomba oyo nyonso tozali kosenga ozali kopesa. Nyonso mpona kobongisa nzela mpona kokota na likolo. Bato batunaka bino bato bosambelaka bozwaka nini? Biso makambo mokili yango te, kaka ya Tata Nzambe. Nkolo Yesu ayaki kokufa mpona biso tobika. Papa Kimbangu ayaki kokufa mpona biso tobika. Oyo nyonso tosalaka mpona lingomba yango nde kobikisa biso. Misala oyo tozali kosala. Bakoko balongaki. Olonga bakoko likambo bamonenaki pasi.
batata na biso ba commission na mokili mobimba batata basali tout ngombe ekoma mokili mobimba sikoyo na biso balobi totonga Yerusalemi tozali kotonga Yerusalemi mpona nini mabota nyonso bakoya na Yerusalemi banzembo ndenge tolobaka ezali message oyo mpona nini oyo makambo ekoya liboso na oyo emonani na oyo outi koleka bamessage wana nde ezokomisa biso bato monene na misala tozali kosala tozokoluka mpe lere tokobima mpe na libanda tosala misala yango nasengi nzembo na dirigeant nguya ya Nzambe mpona misala oyo batata basali eke mokili mobimba nguya ya Nzambe tolanda nzembo biso tour na biso totonga Yerusalemi pamba te ndenge tozomona bato bamipesi biloko nyonso tozokokisa yango sika tozokota na saison A bambula soki ebandi kolo na kobokola ezongi biloko ya 3 mois dirigeant
Merci, dirigeant. Nze moelakisi makambo nyonso oyo balandi Tata Nzambe, oyo balandi Nkolo Yesu, oyo balandi Tata Molimo Santo, nguya kozala na bango. Toyoki teke oyo alandi Satana, kasi oyo alandi bango misato, bango wana nguya ekomonana. Oyo esalamaka 21 ekozonga. Olandi nani? Nzambe, olandi Nkolo Yesu, olandi Papa Kimbangu, olandi bamvwala misato, bakomisi likambo na mokili mobimba. Niongo ezali susu te, yo moko kaka pona nzela okolanda. Oyo Nkolo Yesu alobaki. Nkolo Yesu alobi nga na zongi nakiko bongisela bino ba place kuna na kozala bino nde bakozala kuna epa ya Tata ba place eza ebele bakiti ndenge ba protocole bakotsaka bato na ndako ya Nzambe. Bino bakovandela bino awa, bino bakovandela awa. Yango Nkolo Yesu alobaki. Ezali na Jean 14. Lakisa monene na yo na makambo misato, bolingo mibeko misala de oke kovanda place wana. Nguya petango ekoya ekopona kaka. Oza na kati makambo misato, bolingo mibeko pe misala wana nde olongi. Awa toza bapaya na mokili, tozonga kepa batata na biso tokufaka. Obongisaki nzela bia obongisaki te. Nzela wana ezali wapi? Batata batikaki biso na cercle na 5 mois. Soki okufi na likolo tunano akoti te, okozala wapi?
Kolo Yesu aibi place tokendaka. Tata Simoki Mbango aibi place tokendaka. Ba papa ba aibi place tokendaka. Tango zana bomoi bongisa nzela na yo. Papa kakema, papa lebe, via kotangilanga chapitre wana soki balobi nini. Jean 14, liloba ya nkolo Yesu. Na kei ko bongisela bino esika. Est-ce que tu as respecté, tu as kolanda, ozali mwana ya Nzambe ou mwana ya Satana? Yobongo koyeba, to yokana matei, ndenge koleka. Biso to mipesi na lingomba na biso, to landi bango misato. Nzambe, nkolo Yesu tata molimo santo. Nguya suki goya, ekoyela biso. Tozala mukuse poto wele la misala ya libanda. Merci. Merci. Tata Molimo Centre, mokonzi abule mokonzi lingoma na wapesa biso maloba. Papa auto kopesa biso chapitre Jean chapitre 14 verset 1 tina verset 3. Tola ngonga to suki wana biso tokotanga pona boyebi malam tokokende musika pona bososoli etangeli ezali boye na kombo la tata na mwana pe tata Molimo Santo. Yesu azali nzela oyo ekende ti epai ya tata. Yesu abakisi alobi bozala mitema likolo te, bondima Nzambe, bondima pe ngai. Na ndako ya tata na ngai bisika ezali mingi, nakei kobongisela bino yango. Soki ezali bongo te, mbele nalingaki kolobela bino yango te. Bongo soki nakei kobongisela bino bisika, nakoya lisusu kokamata bino mpo bino pe bozala esika ngai nazali. Nakombo na tata na mwana pe Molimo Santo. Nakombo na tata na mwana pe Molimo Santo. Totangi chapitre ya Jean chapitre 14 verset 1 à 3 ndenge papa apesi biso yango. Kuna na mokanda wana nkolo Yesu azali kolakisa biso ete tondimela ye mpote ye azali nzela oyo ememaka kino epai na tata. Ete ye azali moto oyo alakisaka solo oyo apesaka bomoi epai na batu. Parce que batu bango moko bakokoka te parce que nzela wana tosi tobungisa yango. Lelo tozali koyoka makambo ebele, tozali kolanda makambo ebele na kati na mokili na ntina na nkamba mpe na ntina na bokonzi na yango. Yango lelo tata na biso alakisi biso polele ete yende ayebi maso maye matali nkamba mpe bokonzi na yango. Nani mususu oyo akoki koyebisa biso makambo oyo etali nkamba lingomba te bokonzi ya lingomba oyo azalaki mokolo ya elaka oyo azalaki témoin mokolo bango basololaki na tata ya solo na kati la lingomba. Ezala nzembo moko toyemba na Kikongo ete nani azalaki esika ngai nasalaki na tata yango bozali ko critiquer. Soki bozali ko critiquer te ezali ye te bongaki ezala oyo. Mais mokolo tata azalaki na masolo na mwana nani azalaki wana pote ayeba ete ezalaki bongo te. Na yango mokanda na Nzambe molobi na biso lelo ete mitema na biso mitumbola mate tozala na confiance na ye
tozala na confiance epai na ye oyo nyonso bakangaki na tata tokomona yango akokokisa yango ndenge tozali komona yango mpe lelo tolandi ndenge akubisi bamouvement na ndenge bazali kosala mpona concrétisation ya botongi nkamba mpe elaka oyo epesami biso na nzembo yango batata bamama esenge na biso tozala na kondima makasi tozali koinsiste na likambo mikolo nyonso ete kondima nde yango ezali kisi monene oyo eza ekolongisa to ekobikisa maladi nyonso toza nango ya kokanisa kisi monene ezali nde tozala kondima tondima ete direction to mokumba to mboka oyo ebongisamaki mpona kokokisama mabilaka nde ezali nkamba direction na yango nde epesami na maboko ya ye moko papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi ya Bule mokonzi ya Lingomba alobi na biso te epai na tata bisika ezali ebele bakendeki kobongisela biso yango to bazali kobongisela biso yango awa parceke ye nde azali nzela ye nde ayebi place towuti place totelemi na place tozali kokende bisika ezali ebele batata bamama bisika ezali ebele linkoba te kati na biso ndenge tovandi boye na kondima na biso toningana te totungisama biso na biso te parce que biso nyonso baye tolandi ye ndenge tolandi na nzembo ete bilaka wana ekokokisama na moko katikati na biso donc prenez besoin ete totungisama prenez besoin ete towelana prenez besoin ete tokamatana parce que moko na moko oyo alandi ye na nzela azali kolakisa oyo esika kende kobongisa bisika ezali ebele kotungisama wana mpe ezalaki na bapotre ntoma mpe atunaki motuna epai ya nkolo yesu alobi ete nkolo biso totiki maso tolandi yo tokozwa nini nkolo alobaki ete Matthieu chapitre 19 verset 27 Matthieu 19 27 alobi esika nga na kovanda bino bokozala wana maso oyo botiki bokozwa yango liboso ya quintuple c'est-à-dire ezali koreconforte biso ete soki tokozala na nsima na ye tokolanda baorientation ezali kopesa mosala nyonso ndenge azali kotindela yango esengo na biso ezali yango na batata bamama eloko ezali kosenga na biso kaka toza koinsiste likambo mikolo nyonso likambo na confiance est-ce que toza na confiance na oyo nyonso bazali batindaka biso oyo bazali kotinda biso est-ce que toza na confiance ekosala mabongo soki toza na likambo na confiance en tout cas toyoka tokanga maloba na ye ndenge apôtre Paul ate alendisaki kondima ya bandeko na ntango wana le Hébreu chapitre 3 verset 7 ete soki boyoki mongongo na ye bokanga motema te lokola aza kopesa biso orientation aza kopesa biso bitinda aza kopesa biso bisala tosala yango bongo parce que nkembo na biso ezali komonana tolandaka mingi yako surtout bafaki bato bapesaka slogan te pour papa nous mourons esenga na biso to exploiter likambo na malamu ezali mpenza likambo ya solo mpenza tozala na koyoka te totangama kaka na nsima na papa ezala eloko moko ekabula biso te nyonso basala na gauche bazosala na droite e biso tokangama kaka na nsima na ye ndenge alobaki tozala nsima na ye apôtre Paul mpe alobaki wana baromain na chapitre 8 verset 35 nini ekokabula biso na bolingo na nkolo nini ekokitisa kondima na biso nini ekolongola confiance na biso epai na papa lakisa na gauche bazali kolongola yango te yo na ngai totelema kaka na likambo wana oyo biso toza na yango mpo te ekokopesa biso lobiko confiance yango nde toza kokangama na yango mpo ete oyo nyonso aza biso ekokisama na kombo na tata na mwana pedi mosantu tata molisantu na telena na kombo ya tata mwana pedi na kombo na nzambe tata mwana tata molio mosantu tata molio mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani merci pour na maloba kolo na biso Yesu Kristo bayekoli bazalaki kotuna ye esika nini tokobongisa likambo oyo ya pasika parce que Pâques eza likambo moko ya monene évidemment toza na période ya mbotama me tokamati na mwa introduction wana kaka mpona koloba likambo ya ntina
Nkolo Yesu apesi bango réponse. Alobi tango bino boza kokota na ville, bokenda botala na ville. Bokomona moto moko azali na mbeki ya mai na motu na ye. Bolanda kaka moto wana azali na mbeki ya mai na motu na ye, bolanda ye très bien. Esika ye akokena kokota na ndako ya kokota, bino mpe bokota na kati na ndako wana. Bongo bokoloba na nkolo ndako, mokonzi asengeli ete olakisa ye esika oya kobongisa pasika, kolia pasika. Bongo mokonzi wana ya ndako akolakisa bino chambre haute ezali très bien meublée, makambo nyonso ezali kuna na kati, nde wana nde bino bokobongisa esika biso tokolia pasika. Tango bango bakoti na ville, balandi bamoni pe moto azali na mbeki ya mai. Nkolo alobaki tolanda moto azali na mbeki ya mai te, bake kokota na ville esika ya akotaki, balobi kaka ndenge nkolo alobaki, balongolisi te, bachange te. Nkolo ndako alakisi bango pe kaka chambre wana haute, pe bake kokuta makambo kaka ndenge nkolo Yesu abongisi alobaki na bango, chambre bien aménagée de babongisaki Pâques. Batata ba mama sika wana bakena kolia panko pona pe traître akenaki komonana. Judas akenaki kotia loboko na sani moko na nkolo, nde yango wana mpasi eyelaki nkolo Judas. Tolani maloba oyo tata mokonzi abole alobi na biso, s'agissant pe na nzembo toladi yango. Yo ozali kolanda nani? Ozali kolanda nani? Traître mozimbisi antichrist. Abimaki sika kaka sika nkolo salobaki na ndako oyo alandaki na Kristo. Loko pe tozali na mbotama les 12. Avant papa Kimbango abotama, Maman Louise, eh bien ange abimeli ye. Alakisi mbeki na motu ya mai na motu ya Mama Louise. Atomoli yango ekitisami mbeki nyonso tu ya mai esopani me mai etikali kaka. E alobiden yoko bota mwana moto monene na kati na mokili bobimba koya kupona kobikisa libota na ye. Atomoli mosapi mbeki eye couvrir le susumai. Nde ba yeko bota mwana bapesi nkomo Kimbangu. Mokundoli na makambo mabombama, mpe makambo ya salaka ezalaka parfait, balongolaka te babakisaka te. Makambo ya kosala bakolongola te bakobakisa te. Mayo mabombama na molili yenda kobimisa yango komo Kimbangu esakolamaka deja par Mama Kimpavita nakala. Omoni makambo mbeki na mai. Tata Kimbangu yende nkolo na mbeki na mai azali kokende ndenge nkolo Yesu alobaki totangi yango awa to deviete. Esika landa bolana kaka moto azali na mbeki na mai yende Tata Kimbangu ya yebi makambo maboma bana molele na makambo nyonso mpe akokomisa bino esika ndako yango ezali yende. Yango na tata mokonzi abole tata molio mosanto atoni biso yo zakolana nani? Tata Nzambe nkolo Yesu pe Tata Kimbangu yende nkolo mai yende ayebi ndako esika wana. Esika yazali kokota nde esika wana likambo ekozala. Beyola na kanani. Ezali na Marc chapitre 14 verset 13 à 14. Marc chapitre 13 verset 14 verset 13 à 14, ou bien Luc chapitre 22 verset 10 à 13. Likambo ya mbeki na mai. Yami bale batata ba mama likambo na Nzambe salaka na ba précision oye vanisaka kondima na motu.
précision. Nkolo Yesu azali kokende kuna na Getsemane kuna kokende pardon na Golgotha akena kokufa azali komema ekulusu. Simon de Cyrène ou bien Simon l'Africain moto mwindo azalaki na mwana na ye Alexandre na mwana na mosusu refuse bango misato. Ba Romain mamoni balbia bokanga ye yene mutako mema ekulusu oyo. Bakamati Simon de Cyrène bapesi ekulusu. Alexandre na refuse na ye moko nkolo Yesu bakomi lokola misato bazali kolanda Simon de Cyrène ti na Golgotha. Simon de Cyrène est mort 100 ans après Jésus-Christ. Et pe tango ye akufi pe tango wana ne sanga na patamo nkolo Yesu pe bazali kopesa makamo nyonso totangaka na emoniseli na Yohane. Il est mort 100 ans après Jésus-Christ. Simon de Cyrène, l'Africain, balobela kayete meye muta memaki ekulusu mpona kolakisa ete makamo na nkolo Yesu bokonzo ya lobaki ekolongolama ekozala wapi en Afrique ekoya en Afrique epai na biso. Prowana Romain amemaki yango te pe muyuda koko ekomema yango te parce que c'était un arbre nzete oyo ezali l'arbre ou si vous voulez la malédiction. Bango Romain koka kosimba te et juste bakoka kosimba te baponaki moto mwindo ye aza maudit ye nde Simon de Cyrène libota na bato bazali maudit yo mema likap e yango wana pe ye pa na biso ndenge nkolo Yesu alobaki ete nazali na bampate mosusu bazali na etonga oyo te nakokena kokamata bango biso tozalaki maudit dès le commencement. Ce qui est en la Genèse chapitre 3 verset 17, Nzambe alobi na Adam, à cause de toi le sol sera maudit. Pe na nzela ya malédiction na nzela lisumu pe liwa efongwa bitela. Et ye pe na Kam, Noé alobi na mwana na ye Kam, a maudire Kam te ma maudire mwana ne Canaan. Tu seras maudit Kam, tu es maudit, l'esclave des esclaves. Yo, pas malédiction. Et tous à la cannabis batouté, tous à la cannabis batouté, batata ba maman, ba chapitre yo tata pe sakabiso to fabrica kayangote yaye. Ba chapitre yo surtout azali ko pesa biso même 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Bino bozala cannabino batouté. Mais si kabo bokobi batoli bota oyo et sangoli bokonzi na nzame race béni bokonzi na banganga yenda komisi biso. Romains chapitre 9 verset 26. Romains chapitre 9 verset 26. Kuna pe Saint Paul a beti lisusu sete. Et c'est quand il bazalaki kolobete nzambe ayebi bino te bozali libota na nzambe te mais ça epi bokomi esika wana bokomi bana na nzambe na bomoi ndeli kambo ekomeli biso batata ba mama ndenge tata mokonzi abola alobi pona ntango nde tozali kokena na kosukisa na likambo oyo précision na likambo na nzambe ezalaka à peu près te ezalaka toujours précision. Nani Gomber plutôt Cameroun aye awa tango ye aye awa batu nyonso tu utaki na mission ya ngomelo tete batu nyonso tu bakimi na zanu mais kasi Cameroun akei amoni mama kinzembo mais batu nyonso bakimi yo kimi te poani akitenga na kokima yo pona ne bino baza kokima bino pona mosala na bino mabe mais bozali batu lokola ngai ngana kokima bino te Cameroun natali abi likamo isali awa toujours esika ya mbeki na maya tozali kokoba nde esika yango toza ko rappeler yango précision et utiti tozali kolanda yango nde esika ya ndako yango abia namoni esiko. Deuxième fois aye akenaki kuna kote ya neba yo benga nzangama na zako tamola likolo na mpunda ba bengana ye na munduki pete ba bomai akima mbaguti ba bomi mpunda na ye aye kokota awa
na nkamba ntango ye akoti awa na nkamba ntango ye akomi na nkamba nde esika wana mama Louise ayambaki ye mama pardon nkoko Kinzembo ayambi ye ntango nkoko Kinzembo ayambi ye aefase batrace batoni omoni mundele awa te namoni bango te nkoko Kinzembo abombi ye na ndako ntango ye abombi ye na ndako na butu aloti ndoto amoni échelle ezali kowuta likolo ezali kokita comme na Betel banjelo bazali kokita bia nde sika yango mboka yango nde yango oyo e na tongo nde asambelaki mpona kopesa lipamboli ewutaki na likolo nde ya Nzambe ya kitaki nango atikeli lipamboli atiki mayaka atiki pe mbeli. Papa Kimbangu avait l'âge de 7 ans, c'était en 1894. Koloyi sope ayeko sa précision s'agissant yankamba oyo et ne Yerusalem na sika. Nde siko yo temple yeko tongama. Chapitre ba pesa kibiso yango ezalaka yango ezali ko continuer pour nani le 1er avril 1960. Papa Dialonga na mfuma mbanza alongwe kuna na ngome Kintsuka aye alobi ngai nake esika na tata nake kovanda esika na tata mpona kobongisa mboka oyo ezalaka na likolo yango yo ekiti na se. Papa mfuma mbanza aye awa na nkamba kovanda esika moko na tata komona ye Salomo atongi temple ndenge Salomo atongaki atongi temple bango misato bien sûr motomoko mais yende avandaki na nkama komo Salomo atongi temple atongi ndako na bakonzi atongi ndako na ye abongisi mai ya sima akamati mvoala bokonzi ya nguya ndenge bayebi na nzembo apesi yango na papa Simon Kimbangu Kiangani le 2 décembre 1999 apesi ye kibokonzi wana nyonso atiki na maboko na ye. Eh bien depuis l'an 2000, la turbulence 2001, ye atikali kovanda na ngbende wana. Batata ba maman, ngbende wana kiti wana ezalaka na likolo ndenge ekomami na Esaïe chapitre 66 verset 1. Likolo ezali kiti na Nzambe na se nde makolo na ye. Kiti wana moto moko avandaka yango na likolo awase ezali nde evandelo na ye kasi mobima na ye kiti ezalaka na likolo pe moto moko nde avandaka bato mibale te yango na nkolo Yesu atonaki na Philippe soki omoni nga omoni tata ngai na tata tozali obe moto moko nde ye oyo avandeli kiti nde motuna okolanda nani e papa pasteur alobi tosala ye confiance tokolanda ye po yende mutu azali na mbeke na mai yende mutu azali mai nde ezali bomoi tokolanda ye oyo akolanda ye nde ye akozala Nzambe na ye ye akozala mwana na ye nde ye akomona bisengo ya nkembo oyo nyonso awa na se mpe na likolo mpe ya libela me oyo akolanda bazimisi ye nde akomona bisengo oyo te tika ezwe esika na kati na mitema na biso na nkombo na tata mwana tata molio mosantu. Merci papa bokende kovanda. Ndenge tolandi Bible elobi tolandi tata Nzambe tolandi nkolo Yesu tata molimo santu likambo wana nde ezali kotala biso na makambo misato bolingo mibeko pe misala soki tolobi bongo kati na lingomba apaki azali mama Mwilo azali dirigeant azali Jeteki azali Koreki azali Faki azali Fliki azali biso nyonso bayembi ndenge tomipesi misala ya nkamba zala sir
ndenge batata batikili biso bolingo ya mibeko mpe misala tolona tobokola tozomona oyo bozopesa bakado kolakisa misala tozosala biso toza na esengo eza lokola moto asalaka na kompani il faut amonanaka mikolo nyonso ezali te okwe na epa osalaka komika na porte otali ozongela na ndako fin de mois oza na eloko te présence biso mpe na lingomba ezali bongo présence fo omonana na batambolisi oyo nyonso ezosengama ozali kopesa ozali kosala olandi tata nzambe olandi nkolo yesu olandi tata Simon Kimbangu biso mbala oyo tomoni ke bato bamipesi toza na esengo misala mpe ezali komonana toza na esengo mingi toprepare biloko ya ndenge na ndenge ndenge bazokolakisela biso na bafete yango nde ezokomatisa bokasi na biso wana nde tozali kosepela ntango tozali komona kasi soki eloko ezali te pamba yango wana batata bamama biso bajeune batata balobaki totonga Yelusalemi meme oza mosika tinda soki osalaka na yo te ezali pasi ata oza na eloko te makolo na yo kaka oyelaka na nkamba ekobikisa yo présence na yo soki emonani ekobikisa yo ntango wana tosimbango na motu olandi tata nzambe olandi nkolo yesu olandi tata Simon Kimbangu kasi soki olandi satana esika na yo ezali te mingi bazali kotelengana nande bakoti na Yelusalemi te baza na libanda nande bakoti te mpo basalaki te balandaki nzambe te balandaki nkolo yesu te balandaki tata Simon Kimbangu te baza na libanda mokolo nguya ekosala biso banso tokotala na este esika moyi ebimilaka nde wana nguya ekozwa yo kasi soki ezwi yo ozwa kobongama te ekobema yo likolo place okenda kokweyela soki na maye soki na zamba soki wapi okomona pasi kasi soki ozwa ya kobongama okotikala fixe place wana kozala nguya esali yo yango tosengi nzembo ya nguya ezali message ya tata nzambe yango wana mpo na lelo yango tolobi tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen bika tokubikela moko totonda lusia musu totambudi kwa tata nzambi musola kwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbong TV.